Coucou, bande sala rouge. Lo ene libino passion chat bis na biso angolo to benga bis na biso angolo yango. Bona ngoto na besoin tomate mbuma. Twana matungu na biso abo moni ndembi céleri. Ni surtout eza kati awa. Na solo na biso a vert et puis to sala ngolo na makemba na kati. Donc bokendete bo sila tita na zo sala biloko na biso. To bandana nkocha mafuta ya biso na moto. Tu tomate na biso ebisali mwa mukie nde ensuite oya kotia ba légumes oyo nyonso bomono na esi bino oyo nde toya kotia ngo na kati eya mbisi na biso tosala yango ya pepe supu tosala makemba na kati bosabone boaime bopartage video na biso awa na kati na poivre blanc na ngai na muscade natiaki na mopanzi okami natie ba légume awa nde bomona esali bo dasko tozotia matungu na biso na moto. Oui, Italie, na ita abno ki machine nga fait maison. Ah, bon, on a acheté tomate na chambouma. Donc, on a tout fait maison. Ah, tomate pelée fait maison. Donc, il m'a conseillé de bloquer on a eu aux sur nango. Peut-être que tomate na biso. Moi, na check ma fute belé na quantité. Tomate na biso et belle qui est à 2-5 minutes kaka. Et bon, on te kozonga. Bis na biso angolo. Na FC bino ko sa bino ke na sukoli yango na citron na mungu na kati na sangisi na sukoli yango bien po ezala propre po tango kolia mbisi oka mbisi na ozei te. Bon, sikoyo omoni tomate na biso esali totie mungu na biso na kati ensuite tozotia mbisi na biso na kati. Zambisi soko baloli minga tanga nano asa be asa toki akomi ko panzana. Donc mbisi na faut ça toujours boye. On a fait pour ça la mona makemba. Voilà ce que nous allons ici makemba na biso. Mbisi na biso vani na se makemba na biso vani likolo. Parce que to chama ina kati ona mbisi na biso pe bela makemba pe bela ebela kitoko. Monia pour ça attention sur ce chamai na bis pour ce chamai belem bis a botera mai tonde de rata ndongo so kaso aussi ça noté sikoyo ndoko na biso etoka tuche pipi na biso na kati tozipi nzungu na biso ngana bino tozolamba nzela moko donc tozonga awa na 10 minutes 15 minutes tozongi mpona kotala soki biloko na biso esali ndenge nini. Voilà, tozongi sikoyo mpona kotala nzungu na biso biloko na biso ebeli toleka kaka na mesa. Donc baoyo balandaki na debi te tosali mbisi ya ngolo na makemba. Moni mbisi bongaka te kotourne mingi. Mbisi na biso ya ngolo yango oyo tosala wana makemba totie tomate ya mbuma na kati totie matungulu na mbisi na biso yango oyo ebeli kitoko. Donc bobosana te koaime bobosana pe te kopartage video na biso. Merci ndenge boandaki nga lelo tokomi kaka na prochaine vidéo.
napesi bino en tout cas merci mingi bye bye belle soirée na bino po tokomi na pokwa lelo tosala supu mpona malili oyo mela mwa supu ya moto